Salut la famille, bonjour à tous. Mbote bandeko bolandara biso, salut à tous les abonnés de Irsil Botelwa TV. Mbote na bino nyonso la famille, bandeko bo soutenara biso, ba o bozalara wana toujours pona kolanda ba analyse topé ba vidéo na biso alors nzamba lola a pambola bino. Bandeko nanga lelo te kolubila likambu ya Leya Ndaya na Batista. Alors, ce qui est moni tozongsi likambo na réseaux sociaux, c'est parce que makambo ezali. Donc, makambo ezali, yango bomoni to ye penza kolobela yango na réseaux sociaux. Bande kono sepela bo partager, non sepela penza, bo sala penza maximum ya ba partage. Donc, bo partager vraiment partout. Message oyo ekomi la Batista. Message o comme la comédien Batista et comme la paix comédien Leya Ndaya. Alors nzambalola pambola bino bandeko tu o bolandara biso nzambalola a pambola bino. La famille sur nzambalano ya liboso kotina Irsil Botelwa TV au s'abonner, commenter, liker, partager biso na Facebook, partager biso na WhatsApp et puis partager biso na Messenger. Naza vraiment na besoin de partage na bino pour message au tozo pesa awa, c'est très important. Donc message c'est très important. Na posa message oyo et comme la bandeko ebele. Na posa message oyo et comme la vraiment bandeko ebele et comme na munoko ya Batista. Message oyo ekoma na matoyi ya Batista ya ngonde eza posa na ngai. Alors to partager et oza malamu. Batista toyebi ke abota na Leya Ndaya. Toyebi Batista abota na comédienne na biso Leya Ndaya. Kaka ndenge nani, kaka ndenge Mama Teresa pe abota na Dudu Supu. Na si boyebi Mama Teresa abota na Dudu Supu. Alors kaka ndenge Mama Teresa abota na Dudu Supu, Batista pe abota na ye na Leya Ndaya à l'époque. Bino mo boyebi kala nde kaka ezalaka. Alors Soraya mwana na bango azokola mwana koli tomoni Soraya ndenge azokola jeune fille ya Leya Ndaya mwasi kitoko. Mwasi kitoko asi akoli yes Leya Ndaya azobokola e bien mwana pe avandaka epai ya Leya Ndaya. La famille kolala kolamuka ba makambu kaka nde bomona makambu ebimaka ebele kaka nde bomona makambu ezalaka tellement ebele tolali tolamuki toyeko kweya na likambu moko o toyeko informer bino lelo la nazo ko informer bino déjà Batista abota kaka na Leya Ndaya te. Batista azana bana na ye 3 bozana tiela bino photo bota la photo o malamu photo o natieli bino bomoni bana mibale o bazana coin kuna moko na coin kotoyo Batista ye moko alati elamba ya bleu. Alors mwana ya Leya Ndaya aza oyo alati elamba ya pembe. Donc Soraya ya Leya Ndaya Batista azana 3 bana déjà ya mibale na ya mwasi moko oyo ya Leya Ndaya. Nasi bomoni photo bozume bota la photo bien photo yango na libino. Alors tolali tolamuki kabwe Leya Ndaya toyebi déjà aza marié. Toyebi déjà Leya Ndaya aza marié. Tomonaki milulu ya Leya Ndaya ndenge lekaki biso tout tomonaki mariage ya Leya Ndaya ndenge ilekaki. Pose na tila bino lisusu photo pona ba o ba yebite. Donc, tant que tu as confirmé bino que Leya Ndaya abala photo yango wana bomoni ya mariage coutumier. Papa na biso aza responsable autaki penza poto aye na Kinshasa kaka po abala Leya Ndaya. Papa na biso autaki poto atiaki makolo na ye na Kisasa penza kaka po abala Leya Ndaya. Papa na biso azaka na États-Unis. Papa moko responsable réseaux sociaux mobimba eyebi mobala Leya aza vraiment responsable par rapport ya parents na ye ndenge kaka tomonaki. Alors banda papa na pa balaki Leya Ndaya nde bomoni photo ya civil yango wana photo ya coutumier pe ezali.
poto na ye mpe ya coutumier yango oyo. Donc Leya Ndaya asalaki coutumier, asalaki civil, biloko ya libala nyonso epe. Donc totobi nyonso, c'est-à-dire nyonso epesamaki, nyonso pene epesamaki. Mobali na ye azongaki na mikanda na poto po areklame Leya Ndaya kaka ndenge ezalaka. Tolali tolamuki toyebi ke Leya Ndaya na Batista baboyana deja kala. Toyebi ke Leya Ndaya na Batista réseau deja ekatana kala, baboyana kala. Tolali tolamuki toyokoya na publication oyo Batista a publié Leya Ndaya. Bozela na tela bino. Yango wana bomoni na tieli bino. Tolali tolamuki tokoyi na publication Batista a publié Leya Ndaya. Toyebi te ko publié Leya Ndaya eza kaka pona amour ya mwana to eloko nini oyo eza louche na kati wana. Alors bandeko ebele balobeli ndeko atindeli biso alobi mama Ursule tala bien ngam nazoyebisa yo miniti o tozoloba boye Batista azongeli ko publié ba photo ya Leya Ndaya. Donc mikolo nyonso Batista zo publié kaka ba photo ya Leya Ndaya na page na ye. Eza nini? Toye kolobela likambo yo bomoni ba comédien bolinga pe ko bebisela bato ba cop na bango. Ba comédien bolinga pe ko bebisela bato makambu na bango. Leya Ndaya na Batista toyebi ke baza mwasi na mobali te. Leya Ndaya na Batista toyebi ke babotaki ensemble esila lokwa mutu nyonso na bu jeunesse na ye mobe bato basala akutani pe bona mobali bolingo amour fou baboti bakabwani esili. Eske bolingo ya mwana yango nde ezo pousser Leya nani Batista a poster Leya Ndaya? Leya Ndaya toyebi aza marié. En réalité, okoki jamais ko poster mwasi ya Monique nga. Bobota na ye mwana te. Mwasi o deja bamimie na civil. Mwasi o deja babalie na coutumier. Même mwana o ya Leya Ndaya na loi boyebi la loi elobi nini na loi elobi nini bandeko nanga ba avocat bo matelanga boloba loi elobi nini ndenge Leya Ndaya azalaki mwasi ya Batista na kala ndenge babotaki mwana moko na Batista. Alors na miniti oyo ndenge Leya Ndaya abali na civil automatiquement mwana ya Leya Ndaya akomi mwana ya papa wana oyo abali Leya Ndaya. En réalité ya la bongo. En réalité ya la kabongo. Donc ndenge Leya Ndaya abalanaki na papa na papa na biso directement mwana ya Leya Ndaya akomi mwana ya papa wana po babali Leya Ndaya officiellement. Donc ndenge babali na mwana na ye makila ya mwana eza ya Batista. Mais mwana ya Leya Ndaya akomi ya papa wana oyo abali Leya Ndaya nani abali ye civilement. Papa Batista likambango nini ozo luko créer eza nini oluka bombe oluki obomela Leya libala na ye ozo luka polémique to oposte Leya kana ndenge okanisi mama mwana na yo oposte ye. Pona ndenga ki comédien on a posté comédienne Leya Ndaya esimba nango te po bosala déjà mwana ensemble. Tangu yo zo posté ye batu ba okanisa te ke o posté ye na ndenge kaka ya ki comédien ou comédienne. Batu ba omona ngo bongo te. Tango posté Leya Ndaya directement batu ba omona ka lokola bazongani to yebi peuple congolais ndenge to marchaka. Toyebi ba Congolais ndenge mondango ya ba Congolais kindaka toyebi ndenge Congola marchaka toyebi. Nathan peut-être yo ozo poster Leya Ndaya poster ata mwana na yo
posta ata mwana na yo. Lea Ndaya na Batista babota mwana kitoko. Soraya mwana kitoko. Mwana kitoko. Oh, na ebisi bino Soraya aza vrai chéri. Mwana Lea Ndaya na Batista. Vrai chéri. Mwana Lea Ndaya na Batista yeyo. Mwana kitoko. Mwana kitoko. Donc mwasi kitoko. Otaliye batrena papa na ye. Otaliye batrena mama na ye. Elle est douce. Alobaka très bien. Elle s'exprimaka très bien en français. Mwana moko kitoko. Alors soki lelo Batista ozana posa o plibier mwana na yo, mais ko plibier Lea Ndaya te po Lea Ndaya aza déjà marié. Lea Ndaya aza déjà marié. Lea Ndaya aza na babokilo. Aza na basemeki. Bino boza ba artiste comédien. Wana bato ebele batala yo. Wana bato ebele baleka na ba page na yo. Ah bato basali ba capture boy Batista osepeli. Awa bato basali ba capture Batista osepeli nango. Po biso to vandaki Batista ba capture eli biso. Et puis Lea Ndaya a répondre Batista la famille na okota live na ba 18h. En tout cas lelo nozana live na ba 18h pona ya kotiela bino réponse ya Lea Ndaya. Pona ya kotiela bino réponse ya Lea Ndaya. Lea Ndaya koya répondre Batista na ba vidéo te. Omoni likamusu fo kata hémorragie wana. Ana papa mwana na yo te poster za nango mabete akoko poster. Mais vu que biso ba congolais tomona kaka likambu louche, biso ba congolais tomona kaka mabe, biso ba congolais ta likambu za nango mabete to yaka kaka seke likambu ka mabe za na kati seke bazongani et osala propreté par rapport ya mobali na yo aza na pays étranger na ebité bandeko so na zoloba mabe. Par rapport ya mobali ya Lea Ndaya ndenge to yebi aza na pays étranger papa na biso aza na Kisasa te ana poto siko mobali moko avandika na poto bwe batindele capture ke tala ex ya mobali na yo papa ya mwana na ye azongeli ex ya mwasi na yo pardon papa ya mwana na ye azongeli ko poster mwasi na yo na réseaux sociaux eza propreté. Ozoluka obebisela Lea Ndaya libala na epo mobali na yaza na poto auyeba teke yo oposte ka pamba bo poste ka dale pamba bo auyeba te. Lea Ndaya mobali na poto mobali na oyeba na eteke oposte kaka aokanisa peut-être ndenga zongeli ko poste boye seke bazongani. Mama Lea réponse na yo répondre Batista et a kiloté. Et à kiloté. Au moni réponse à nous répondre Batista, maman Lea, et à kiloté. Yela Batista réponse à kilo. Répondre Batista kilo. So ko benga yo ko lobela ye atika ko poste yo et ça la kito côté. Oza mama mwana bien sûr ako poste soko zaki obala te wana Batista lingaka bando poste yo mena minitio obala wana mobali na yo wana basemeki no et puis mobali no ana bana po Lea Ndaya abali jeune garçon te abali papa moko aza vraiment responsable mobali no ana bana na ye bana na ye ba ovanda kabwe batala ba plibier mwasi papa na bango na mobali na ye ya kala e ya kitoko te. Batista pardon tika Batista tika polinga te ko bebisela muninga libala na ye po lelo Lea Ndaya abokola mwana Batista ye moko mwana Batista boko maipa ya Lea Ndaya Batista ozwa mwana teke ovana na mwana soki lelo Lea Ndaya voyage ke poto mobali na bengisi ya ke États-Unis eza pe lokumu pe ya mwana no pour Lea Ndaya otika mwana na eta omema mwana na ye. Mama Lea aotika mwana na ete aomema mwana na bino mo boyebi mama amour ya mwana na mama eleka kaka makasi. Soki mobali moko abotisi yo deke yo moko zobokola mwana na yo bolingo wana elekaka makasi. Alors mobali oyo ya kobala yo otika mwana na ote
ozala toujours na mwana na yo, oke na mwana na yo partout oyo kozala. Mama Léa, kata hémorragie oyo. So boza na bino baloba libala mwana ekufaka te. La toyebi nde balobaka libala mwana ekufaka te, me eya na bato mosusu baboma yango ekufa. Bomo nde baloba libala mwana ekufaka te, libala mwana ekufaka. Eya na bato mosusu babota na mibali mo ba irresponsable baboma mabala bana ekufa yokanaka te. Mwasi pa azwi mwana pa bokola mwana ne pe ye moko yokanaka pe kute. Eza nango. Mais soki au moins bosololaka po mwana aza na kati toboyi te. Mais Léa Ndaya, c'est le moment ya otelemela likambo tangu nanu eye ndongo na réseaux sociaux te. Boyebi biso bat internet nde tozalaka. Tangu Baptiste azo postaka wana bato ebele baomonaka. Tangu Baptiste azo postaka yo nyonso. Bato ebele baomonaka. Bato ebele baomonaka. Alors lelo toboyi na biso tovandi tolamuki toyoka o libala Léa Ndaya ekufi o boye o mobala Léa toboyi toyoka likambo wana toboyi. Toboyi. Toboyi na biso lelo koma o Léa Ndaya libala ekufi po babandaki mobali na ya plibiaki po mobali na akala tolingi biloko wana te. Mama Léa Ndaya telemela réponse oyo répondre na ebite la famille na okotela ngo live. En tout cas lelo ba 18h na kosala live po na koyela bino réponse ya Léa Ndaya na affaire oyo. Réponse wana eza makasi te. Réponse wana eza et puis oza kaka obligé te ya koya ko répondre Baptiste na réseaux sociaux. Oza obligé te. Pourtant yo ko répondre et comme le quoi siko bokomi siko le quoi na moi guerre et comme siko le quoi bokomi na moi guerre moko boy. Non. Photo eza personnalité na yo. Photo eza na elongi na yo. Soko moni ki olingi te otelemeli yango, telemele yango directement. Je pense que bosololaka na Baptiste. Benga Baptiste. Solola na Baptiste. Lobela ye affaire yango sila directement. Il faut ozaka na ba rigueur. Il faut ozaka mwasi, il faut ozaka na ba rigueur. Moi si il faut kotiaka ba limite. Baptiste tolingi te. Tika Léa Ndaya. Obala kaete. Azwa libala na ye. Po muto ya kobala yo na mwana ezaka facile te. Muninga azwa libala na ye. Tika ya vanda. Muninga nzamba pesi ye libala na ye na bupete. Tika ya vana mobala yaki a honore ye. Okomo poste po batu baloba nini. Kando komi ko postele biso nani Léa Ndaya. Boloba ni bolibo yebisa biso ni bozongani. Pondengo zo poste liko nango bolibo nini o bolingi boyebisa biso. Bozongani. Bozongani na bino. So bozongani na bino boyebisa biso ke bozongani toyeba. Bozongani. Non. 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 Bozaka na respect. Baptiste azala na respect na mwasi ya moninga. Obotaki na Léa Ndaya, mais obalaki Léa Ndaya te. Obotaki na Léa Ndaya, mais obalaki ye te. Pour le moment, Léa Ndaya koma marié. Pour le moment, Léa Ndaya koma marié. Akoma marié.
akoma marié Léa Ndaya aza marié ba belle famille na biso ba congolais bazaka mutu na makambu na ye ba belle famille na biso ba congolais mutu na mutu azaka na ba makambu na ye mutu na mutu bolingi siko bobomela muninga libala tango bandeko mobali na ye bakomona bakoma ko imaginer na bandenge na bango affaire semeki biso tu toyebi surtout biso ba africain mutu na mutu abula na ndenge na ye mobali Léa Ndaya ana famille nyonso kaka na poto te famille mosusu baa na Kisasa famille na ye baa partout boyebisanga to basemeki na ye baokota na réseaux sociaux baomona publication oyo Baptiste eske baozala na esengo eske baotika yango kimia eske baoyaka koloba yango non aza na ye comédien eza nango mosala na bango bacomédien te Baptiste respecte mwasi ya moninga soki ata yo obalaki oza tozwata na place Léa Ndaya totie sikoyo yo baplibie yo mwasi na alinga mwasi na alinga asepela Léa Ndaya plibie yo respecte mwasi ya moninga bobota na ye mwana c'est le passé oplibie Léa Ndaya à l'occasion de quoi po ezalaki ata anniversaire ya Léa Ndaya te ce qui est à anniversaire ya Léa Ndaya to comprendre que non Baptiste a publié Léa Ndaya par rapport et anniversaire na ye a profité de anniversaire na ye a publié Léa Ndaya souhaité ba joyeux anniversaire mais yango ko anniversaire te anniversaire te o publié les mois si ya bato bino bobanga a pété bobanga a pété on dirait bobanga a pété non botika mwana batu Baptiste atika ko créer des ordres na foyer ya batu toyebi biso nyonso ke bobota de na Léa Ndaya toyebi mutu to ayebi ke Baptiste abota deja na Léa Ndaya mutu tu ayebi eloko wana Baptiste abota na Léa Ndaya babota mwana kitoko Léa Ndaya pa bomba ngo te abomba ngo te lokwa comédien mo toyebi abota na comédien mo bwemwe babomba mo te yo lobeza te mais un jour eloba makakaka tika Léa Ndaya kimia au publié de 4 fois ba photo ya Léa Ndaya na story na yo na stati na yo ekoki respecte mobali o abalela yo abaleli yo mama mwana na yo bolinganaki bosalanaki baventure bobotaki mwana me bobalanaki te bobalanaki te bobalanaki te mena ntango moninga babali ye yo lingo banda koya kozwaka moke ozwi bafoto na yo plibie moke ozwi bafoto na so bozongani yaka lobela biso na réseaux sociaux ke bozongani Mama Léa telemela faire au sérieusement ntango affaire oyo ezokota réseaux sociaux yeba ke yo ndoko ozala na déséquilibre mwa makasi ndenge affaire oyo ezokota réseaux sociaux ndenge bavideo esi bacapture ya nani ya bapublication ya Baptiste esi bapandi yango Mama Léa ozala na déséquilibre okoma déséquilibré na foyer na yo okoma déséquilibré na foyer na yo telemele eloko oyo telemele eloko oyo Baptiste abota pe na mwasi mosusu Baptiste mwasi wana obobota na ye wana ye oposte te obobota ni bana mibali oposte te po ye pa mwasi na yo bobotaki na ye me po aniko yo oposte oyo esi abali na ye
nayebi te mpo na bandeko mosusu mpo na nga na sepeli nango te na sepeli na poste wana te po toyebani na bamindele peut-être ça passe na baanglophone peut-être ça passe mais chez nous les Congolais elekaka te. Chez nous les Congolais biloko elekaka nango te. Mutu na mutu ayaka na interprétation na ndenge na ye. Famille ya mobali ya Leya Ndaya bakoya pe ko interpréter na bandenge na bango. Baosepela nango te. Baosepela nango te. Tiko bebisa libala muninga. Atopli toyebi de Leya Ndaya atopli biye lelo lobi libela na libela biso toyebi déjà Leya Ndaya eloko échanger ezate eloko ezate mwasi ya mutu ba respectaka ye oyebi te ke mobala Leya Ndaya ko porter plainte kaka ndengo plibiye mwasi na ye ba porter o pe plainte oyebi yango te ba ko porter o pe plainte kaka na publication ba porter o pe plainte po aza déjà mwasi ya bato mwasi ba peseli mbongo mwasi leta eyebi mama Leya za na ba rigueur mama Leya za na ba rigueur mama Leya soki okoboya likambo yo boya yango akobando poste obongo te Baptiste akobando poste obongo te liboso Baptiste azalaka ko poste yo te problème yango eza nini kasi o biso toyebi te après beaucoup des années après baannée belé o totikalaka komona publication ya Baptiste te totikalaka komona jamais Baptiste a publié Leya Ndaya mama Leya nini yango libala ekufi mama Leya libala ekufi libala ekufi oyebisa biso. En tout cas, il faut se respecter. Ceux qui beaucoup se respecter, na Leya Ndaya, na Baptiste, ceux qui beaucoup tia respect et aux ala bien. Et aux ala bien, moutou na mouta a garder bandi na ye. Et si bobo yana, bobo ti mwana, bobo kola mwana bino ensemble, mais moutou na mouta garder bandi na ye. Po boz ala bien. Moutou na mouta garder bandi na ye. Et aux amalamoumi. Merci beaucoup la famille. Partagez en tout cas, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. La famille, dans un live autre kota pona makambo Baptiste, tozana réponse. Tozana réponse. Ya Baptiste, ya Leya Ndaya, auto tie la bino. Na live na biso alors tant on s'abonner kobo sanate activer cloche de notification pour que tant tozoya kokota live na biso ozala toujours wana attend pour na kolanda nini oyo Leya Ndaya à répondre Baptiste. Alors merci beaucoup commentaire dédicace commentaire merci beaucoup na papa Kala la bisonga Willy Biaï merci beaucoup papa nanga pour na ba commentaire na yo nzamba lola apambola yo merci beaucoup na mama nangai mama Marie Ngundu à côté la rabiso toujours na ba live merci beaucoup nzamba pambola yo mama merci na mama Jemima Mavungu merci beaucoup na bato bo soutenanga surtout ceux qui na côté live mama Jenem voilà la merci merci na mama nanga muko mama Myriam toujours wana pona robenga surtout ceux tozana ba live na biso nzamba pambola yo mama boza penza ebele o bolinga rabiso alors nzamba lola pambola yo nzambe a
apambola yo vraiment et ozala malamu mingi. Merci beaucoup na mama na biso moko mama nanga princesse Allegri ya mama Yvonne, merci beaucoup. Nzamba lola monela nga yo mama, nzamba pambola yo meme de mes enfants. Merci na batutu obokomaka obobengaka obokomantaka ezalaka vraiment malamu. Mama Irene Nganga, merci beaucoup, merci vraiment. Nzambe apambola bino. Mama Olga Nzongo boza ebele. Mama Marianne Fele boza tellement ebele. Mama Florence boza ebele bao bolingaka biso. Mama Regina Mbiavanga, nzambe apambola bino. Mama Naomi boza ebele bao botalaka biso, nzambe apambola bino. Merci beaucoup. Tokutani à la prochaine occasion. Abonnez-vous, commentez, likez. Tant que vous abonnez, activez cloche de notification pour que prochainement, tant que vous directement live na biso Olanda biso aimez vidéo. Bye.